ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Balandia mission Dépêche na ASTV Média. Dépêche est présenté na moko mission noka aspect spirituel. Bopeto na nzoto pe na molimo. À part Dépêche, na saka sous émission politique on va bien question time on a mbakaba homme politique. À part wana to saka ba direct ba live à partir à Kinshasa peu partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Et on dépend de quand on a 4 coins, il y a globe terrestre aux Olanda Bisso. Dépêche et ça émission na bino la rabino ba information toujours à temps réel. Dépêche on a salango pourquoi tozo kende lundi ezali élection ya ba gouverneur ya Congo Mobimba ya ville à Kinshasa peu partout na RD Congo Mobimba. Mais corruption eza ko salama et comme na niveau ya likolo. Tozu information kuna na Tanganyika gouverneur moko kombe kimingai yaza ko pesa chaque candidat azo pesa député provincial moko 100 000 pour voter. Donc batu bana posa ba comme ba gouverneur corruption et comme na échelle moko corruption Congo eleki yango moni ba gouverneur soki ba koti ba gouverneur bazo sana bango lisusu eloko moko te parce que azo ba kena leki gouverneur pona mbongo nanga et non pona peuple. Bato bazo ko voter ba gouverneur baza bato yo ba éli ya peuple ba député provincial baza ko représenter peuple mais bango ba ke kuna pona kanyaka. En plus tokolobela lisusu na dépêche lelo problème ya 400 millions détournés ya ba lampadaire na ba forage et lisusu ndongo yango tokolobela ngo lelo sans plus tarder lelo zamingi na osalaka ba analyse na makambo o eza koleka na Congo na ko banana liboso na mamba ba gouverneur ndenge na uti koloba ke problème ba gouverneur ezo senga il faut système changer. Il faut peuple a comme voter ba gouverneur ou président de la République a comme nommer ba gouverneur parce que corruption ba gouverneur est comme une échelon moko ah là même Nzamba za fatigué. Oui que Congo est comme la Sodome et Gomorrhe na corruption. Alors ce qui Nzamba zalaki ko réagir ndenge akala mais Nzamba ça a tombé déjà Congo. Parce que Congo est comme Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe ya Congo est ya corruption. Ndenge Nzambe azalaki ko a betaki mai ya délige bomaki mokili. Normalement soki kande ya Nzambe ataka arc-en-ciel te mais Nzambe déjà sa bomi Congo parce que corruption eleki niveau. Tozali premier pays ya corruption na monde. Pour niveau corruption oyo na ba revue na tangaka na ba journal na ba documentaire na tangaka corruption ya Congo eleki ezangi na kombo bauti ko kanga gouverneur moko bakangi bakuti ba jeep Prado TX ya sika 20 jeep na Kinshasa aza ko corrompre ba député provincial pour ba voter. Donc déjà balobi na 20 jeep wana 4 déjà ba député basi bazui ba jeep na bango. Bota la corruption, gouverneur agoya wana, akosana eloko mokoti. Pe corruption zako salama na misu ya ministère public, ya procureur de la République. Musala ya ministère public ezali musala ya koluka ba infraction. Ministère public infraction ya ngoyo, mais ministère public bushi de. Procureur ya cour cassation, procureur soki ya général nini de la République, corruption yango e monani. Baza ko corrompre ba Jeep Prado TX ya sika. Procureur boza wapi? Webi ke na mawa na passe. Alors élection ko sama yango lendi, oya zana mbongo na ende ako gagner za susu ba eli ya peuple te ba voter selon mutu asala ba projet na ye ba candidat ndenge baza ko leka na ko pesa ba projet de société na bango ndenge ba ko développer ville eza nango ka mupepa pamba soko leki na yo ozala mbongo te okoleka te bino mo bomoni ba jeep yango wana siko toyebi te député ni na bombi ba jeep wana na se aza ko corrompre ba député provincial candidat nini toza koyeba te candidat ni na bombi ba jeep wana na dépôt boye
pour corrompre ba député provincial ba voter. Alors tozana minga ko commenter te corruption c'est le qui na ngondelo moyibi ya Congo c'est le qui na ngondelo même nzambe ye moko azo comprendre te comment la créer qui peuple oyo soki nzambe azwaka te kabina ko boma sumo kilina na maïté na moto te abimisa arc-en-ciel mais Congo de nzambe sa tumbi yango. Alors tozali sur un problème ya 400 millions oyo eza kaka tisikoyo eza ko tungisa peuple congolais. Jantini Ngobila leki na top Congo alobi ke ya yibi na mbongo te Nicolas Kazadi akoseli makambo. Donc auto benga komi bikende bizonga. Nicolas Kazadi alobi ke ba lampadaire wana moko ezo coûter $1200 mais Jantini Ngobila yela ki facture ya $5000 pe alobaka bimisa mbongo en urgence. Yemoko Nicolas Kazadi abina kamwa ki mais pourquoi bimisi mbongo soki ba lampadaire ezaki na 1200 on dit ko pesa Jantini Ngobila $5000 na lampadaire moko. Alors Jantini Ngobila tanga yoka ki bongo Jantini Ngobila ko sala réplique alobi ke ezali yete mutasombaki ba lampadaire ezali Nicolas Kazadi mbwa asui mbwa siko toyeba nani oyo aibi 400 millions de dollars ya ba forage na ba lampadaire nana yibi yango. Président Félix depuis makamwane bimi bouche B azali magistrat suprême soki tolobi bwa mso bozo kota président Félix Pwani azali magistrat suprême mukonza ba procureur mukonza ba magistrat suprême akoyi ko ordonner peke enquête fungwama. Procureur général de la République bouche B, procureur général près de la Cour de cassation bouche B, ministère public ou alukaka infraction ya Jantini Ngobila yangoyo na Nicolas Kazadi yangoyo. Détournement mon ami na poisa surfacturation. Forage moko ma factura na $292,000. Mais forage moko ezo coûté ba $5,000 à $6,000. Lampadaire moko ezo coûté $1,200 ba factura na $5,000. Alors bolinge fraction ngo euta ministère public yo lukaka ba infraction. Procureur général de la République près de la Cour de cassation ba procureur ba magistrat bino bolukaka ba infraction surtout ministère public infraction yango. Mbonga 100 jours ekendaka aboye. Caméra ibi bonga 100 jours ba condamné biso nyoso tomoni 20 ans de prison. Jiji yanya kufa ponango caméra kasali inane abimi na ye. Président lobi caméra za homme honnête ba économie ministre économie lelo caméra zongi président assemblée nationale. Sikoyo bana o bazoya bokolakisa bango nini. Lelo 400 millions ba yibi Peter Kazadi azo ko sécurité na été. Ngobila pas ko sécurité n'était mbongo ko zanonga okena mupepe. Alors peuple congolais papa Tiena loba prenez-vous en charge. Alors ceux qui besoin na bino charge te en tout cas mingi ba kokufa ba komona bomenga Congo te. Mingi ba kokufa kana malaria ba typhoïde banini. Biso tozi quand même grâce nzamba ngito a poto. Siko bino batu ba na Congo. Il faut besoin charge na bino. Besoin charge na bino. Bino ba boy il faut peuple telema. On ça la marche. Ya makamba ba 400 millions oyo. Candidat va gouverner peuple telema corruption. Peuple va so corrompre bino kaka na mwa ba miette ba 10,000 ba 20,000. Prenez-vous en charge. Papa Tiena serait dans l'oba. Mobutu aloba plus rien ne sera comme avant. Mais ils ont changé te makambo ezaka ndenge moko. Alors sans plus tarder, tolanda ba vidéo Ngobila na Nicolas Kazadi na ya ba jeep o ba corrompre ba député tolanda. Awa sala oyo mokonza mboka zo boya en tant que ba service ya mboka ya sécurité tozana kati Kolanda pour découvrir na immeuble Sicilia na River Tower. Candidat Bumba asombi mituka ba TX pour apesa na ba candidat na ba députés provinciaux. Alobi aye awa azui appartement
102 place azovanda atie base na ye pour que abanda ko corrompre ba député na ba TX oyo bozomona ba TX oyo eza ya candidat Bumba alobi ezali ya PGR ya cassation mokonzi ya cassation est-ce que yo oza au courant ya makambo oyo bazotanga kombo na yo na makambo ya corruption déjà 4 si bimi bapesi ba député eloko mokonzi ya mboka azoboya corruption na mboka yango oyo eza plus de 20 TX ya sika oyo candidat Bumba asombi aye kobomba yango awa na immeuble Sicilia na immeuble River Tower. Si j'étais de quelque manière que ce soit complice de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit non, il a payé son cousin Mike Kasseng. On n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis bon, est-ce que c'est fait pour nuire? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça simplement triste parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop. Et ils ont obtenu de réduire un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer? Non, moi, j'ai été ferme. J'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions. J'ai payé 71 millions. Je vous laisse d'abord terminer pour 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles ils réclament, ils demandent. J'ai dit, niet, je ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Fabrique du bon matériel. Ok. Mais les paiements. Si les ministres disent que ça a été trop cher, mais qui a payé? C'est pas moi qui ai payé. Oui, c'est pas moi qui ai payé. Suite à une pression, il a dit. Non, c'est suite à une pression du gouverneur. Même le paiement, les paiements. Juste rappeler, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer, mon cher ami. Laisse-moi parler. Je donne juste des précisions. Le paiement, parce que j'ai suivi qu'on a payé. Le paiement est parti du compte séquestre de la ville. Le paiement n'est jamais parti du compte séquestre de la ville. Donc les ministres ont menti. Attendez, laissez-moi, je ne dis pas que quelqu'un a menti. Moi, je vous dis la vérité. Vous pouvez aller vérifier à la Sophie Bank. Le paiement est parti du compte général du Trésor. Et directement au compte de M. Bachili, Solectra. Il n'y a pas eu de compte séquestre. Et moi, j'ai dit ce qui est vrai. Donc le ministre des Finances. Attendez, je suis en train de dire ici la vérité. Ok, on vous écoute. Ok. Le paiement est parti du compte général du Trésor directement au compte de M. Bachili. Contrairement à ce qu'a dit le ministre des Finances. Je n'ai pas suivi ce que le ministre a dit. Le ministre a dit que c'est passé par un compte séquestre. Il n'y a jamais eu de compte séquestre en ce qui concerne... Le avait la signature. Attendez, avait la signature, oui. Il n'y a jamais eu de compte séquestre en ce qui concerne le lampadaire de M. Bachili. Au contraire, moi j'ai appris l'existence de ce paiement à travers l'IGF, l'inspecteur général des finances. C'est lui qui m'apprendra comment ça se fait qu'il y ait un paiement qui part du compte général du Trésor directement à M. Bachili sans passer par la ville. Okay. Donc non, j'ai répondu, je n'ai cité le nom de personne. Je n'ai cité le nom de personne et je réponds. Trésor qui ont vos questions suivantes. À votre réponse. Parlons. Kazadiaye a foutu biso na vie Maurice. Moi va miette. To ebisi no, moninga na yo ya budget alobi ke banyongo na bino na vie Maurice liku ezebele. Soki dazo futa bino ba 5000 ba 50000, je crois que ti biso to kolongwa wa banyongo ko sila te. Otato fa sali biso o 4 o 1 million o tout ça atinde pa na ye. Ya za mokonzi ya Kazadi. Mais Kazadi za mokonzi na ndenge ya tribalisme. Oh, comment ça? Mais quand il peut que ça bateau. Te na lobby mototo ayebi. Te tu comprends te? Mototo ayebi. Yaza Mkonzi ya Kazadi. Aza ministre d'État. Kazadi a simple ministre. Mais yaza aza ndeko ya mokonzi ya mboka. Mais aza mokonzi siko ya Boja. Aye siko aza mokonzi na ndenge ya mwanetu. Ndenge za ta ya tindile mikanda walingo futa alingi te amona pamba atindile biloka biso futaka
afuti biso ka o ye moko asalaka na ndenge na ele tokendo mona ele azaki no na motema motau motema pete lera moni biso suka moni mbongo tozana ngwala bato biso to kufeli poto pamba nzoka ndia pe bango bazaki bodo sikoyo to futa mbongo oyo bazwa pe mbongo il faut ko compliquer bango azui alati motema ya satana ministre ya finance alati ndenge azana azotambula na satana Nicolas Kazadi alati sikoyo motema ya satana contre biso menga nazana mokonzi ya mboka biso na vie Maurice biso to bundeli ya bundeli mokonzi ya mboka te ezala lokola chantage te il faut yebaka bato oyo bazana bino komona taki komoninga bidon lokola na moni ebo Yesu ko il faut sala boso asali bwete tout ça balobi to pesa $700,000 so bani bafuta biso biso tobi $700,000 biso bato union sacrée biso bato ya mokonzi ya mboka to futa so bolingi bafuta mbongo na bino wana bo pesa $700,000 na kesa ya l'état to nani bobulu se bandi wana mbongo ya l'état azofuta biso bango babere parce que bino so $700,000 wana bo pesa pa nani to pesa pa na ye na bandeko na bato na ye to pesa pa bato batinditi e pa Nicolas Kazadi bato atindi bongo pa wana moto ya biso aza mwana na ye oyo ye moko aboti na muchopo na ye mwana na ye na mwana moko aza wana mwa petit moko aza soki Elisha soki nini soki auta pe apito ebite kama petit mokemo ya koba avimbi aleki ata immeuble oyo Mobutu atongo esa basa na monene donc oyo elobi ye elobi nzambe oyo elobi ye nzambe te elobi Nicolas Kazadi bo pesa ye na titre ya nini eza na symbole corruption bongo bango bato abalite yango kote ya corruption biso toloba makambo pourquoi balandelaka biso te omoni mboko pesa géré par aventure omoni pesa politicien avandi na télévision azoyebisa likambo ya monene bino bovandi kaka bozobanga biso tobi tokopesa mbongo te ngai moke nako corrompre te ngai naza politicien éducateur de la masse na bana olakisa sikoyo makambo ya corruption ne tokomi na conflit libela lokola na répondaki ndenge babi bon lokolo boye korépondre dossier no tuchango yayo na vie Maurice Likulu na tiroir te tiroir za obendi na cimetière bakundi yango libela esili sikoyo azalaki avant ye bozalaki kokilanda ya procédure ye pa azalaki ndenge na me azofuta kaka me na mbeka to discuter bote tozalaki nde l'ennemi. Merci Nancy Bolandi esali pasi ezalaki kaka dépêche en temps réel lelo moyen apesa bainformation eza te nayaki kaka kolobela makambo ya badétournement na makambo ya bacorruption kointerpelle ministère public procureur général de la République près de la cour de cassation procureur général de la République numéro 1 mboka pe magistrat suprême ye moko Félix Tshisekedi badétournement ezosamba na misu na ye aza koloba ne eloko moko te makambo ya guerre kutu moyen tolobeya te mpona lelo ngala bino tosuki awa partager mission soki nano aime page na biso te aime ezalaki wa bino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na bosani te kopesa vie na nga na Orléans petit papo petit aniarkos vie na nga na Orléans bamboti yango wana euti epai ya aspect spirituel mission noka bopeto na nzoto pe na molimo napesi baye nyonso tu balinganga bamboti bopartage lelo nayaki kaka kolobela makambo ya corruption wana oyo eza kotambola na toile ya réseaux sociaux pe ya Congo mobimba nde tokutani na badépêche ezali koya kala te na koyamba politicien moko munene mokonzi moko munene nepoka Mobutu depuis akimana na loba te me andimi apesanga micro na ye aloba oyo ebele aza nango kala te bokomona émission yango awa na koyamba pe su politicien moko munene lisusu grand opposant Félix Tshisekedi bokomona ngo awa na kosala ba voyage na bamboka wana nyonso tu mpo baza na Angleterre te bamosusu baza na États-Unis bamosusu baza na Suisse Belgique babengisi nga mpo baza na ebele ya koloba na kosukisa kaka na prière nzambe sunga Congo nzambe kamba Congo nzambe corruption eleki peuple congolais pe azokoka ne kotelema te peuple congolais azani na distraction nzambe ya mabina ya ndombolo ya masanga ya TikTok alors nzambe kamba Congo nzambe sunga Congo nzambe makamba Congo po esila pona peuple kosila nango te mais soki yo intervenir ndenge intervenaki na tango ya Sodome et Gomorre nde kosila ndenge intervenaki na tango ya Noé
ndeko sila. Pona lelo na sui awa nde tokutani na ba prochaines émissions. Bye bye. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela Baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.